Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. La grande famille, ça fait trop mal. Vous savez, ça fait vraiment trop mal. Il y a que mon akababilo comme sous oezo ko s'est passé na communauté na biso surtout. En tout cas, lelo naza penza na esengo makasité pourquoi parce que eza nouvelle moko on peut se biso eza liwate mais moi je me dis que eza vraiment pas si. Ils a vraiment pas situé les sous lelo na lisolo ya Peniel Samba ex ya frère Nabiso Mike le pasteur Mike Kalambai to bibiso surtout que Peniel a salisaki ba pétition na minute ba pétition est comme na plus de 10 000 ans bateau pour ba boycotter concert ya frère Mike Kalambai oyo et kobeta na Zénith parce que Peniel azana ba raison na ye oyo après ça qui a besoin à récupérer banana mais frère Mike le pasteur Mike azoboya ko pesaye bana to koti qu'il a bana ba solo là la famille je crois photo au bozomona c'est Peniel azoki tozana deux versions Batumsusu balobi non na ochela bino ba audio boyoka Batumsusu balobi que non eza petit frère na ye Peniel a memaki mbeli alinga katsa petit frère na mbeli nde bitumba bomoni wana Peniel azoki na mutu bomona makila partout côté mususu Peniel ye moko alobi que mobali oyo azalaki na Freddy aza pion ya pasteur Mike Kalambai mutatinda ki mobali wana pour adraguer Peniel pour koluka ko déstabiliser la famille esa nga pasi so na yena lobela po na ebike batu mimbo ba mino moya kaka ko lobela makamba batu ngane na zabwe na makamna nga so na yena posta ngote to na yo lobela ngote sur les net muta oyeba oyo le kanakata 4 kwa ndako na nga zate biso to yaka ko lobaka o bango mo ba yela biso Peniel soka publier ba photo wana poster ndenga amesana ko poster c'est parce qu'elle veut que to lobela yango c'est pourquoi biso pe loka toza ba lobeli to yepo to lobela yango donc to tika ba analyse à la combo excusez-moi bato bazolo ba ko bino bwa kaka ko lobela na ba commentaire ba finga ka bo finga ka batu c'est pas bien. Je me rappelle so bozongi kana kata chaîne MK Mbelou TV officiel la famille. Bon mon vidéo mon pasteur Mike Kalambaya sala qui a s'excusa qui à propos ya ba makamu nyonso o et c'est pas ça qui. Aloba qui a omeka ko sala par tout son moyen son mieux pour que comme na yeza la sous cité na makamu Peniel. Mais aujourd'hui après quelques semaines tout le monde Peniel azongi lisusu et puis na badir ya Peniel azongi si lisusu kombo ya mama Sandra na kati ke moi na mama Sandra mon cause la suki moi na pasteur te nanani donc elle a beaucoup parlé la grande famille. Maintenant moi je me demande nini oyo et si la kati na ochela bino ba audio bo me kokoka explication ya mobali ya Peniel oyo batu bazol bakeye ya beti mais or que ezayete ye moko azo témoigner que ezande babundi na petit frère na parce que Peniel a simelaki petit frère na mbeli to landana nous audio yango comme ça ngana bino toko meka un peu ko soto meko landa audio yango comme ça ngana bino to meka ko sala moi analyse mukie pour na meka non ko lobela likambo pour et comment ça passe la famille et ça vraiment pas si comment na ba makamba boy ko s'est passé na communauté na biso et ça nga passe makasi to lande bo excusez nga zala calme babondi na ndeko na ye soki nini tozo maîtriser bango après ozoye bokende na ye o mobali akati ya motuka o mobali Freddy wana ndazo après namoni bayela valisette ya Peniel batie na motuka na ngai pa mbila wana na saka me na ye et après namoni ka bajipi bandi okende ya bambila après bila na ye ayebisina baki na ye te moyen eza te Lit na ya porté plainte, il y avait bien qui me dit, pas qu'il a été. Boyoki. Bon,
nayoki mwa pasi nakie mbala moko na boutique ya mama bapeniel mpona yebisa ete etala likambo eleki awa eza boyo mama na yebisa akamwe mpe alobi me ekomi na nivo wana ndenge nini parceke babenganga awa nalobi baluka kimia baza ba mikolo nazongi ndako apres peniel aye kobenga na po wana nimero atiel nde la famille, est-ce que vous avez une explication ou bien vous avez pourquoi Peniel a cotisé à frère Mike na makamnae parce que vous avez cette explication le monsieur Freddy au bon moment la miniature c'est lui il essaie un peu yako expliquer situation n'engezala qui pour bato bazolo baké mobile wana mutabeti moi je ne pense pas mobile wa yebi loi que si on tourne aux États-Unis na bangwana bazaki eza mboka mwasi États-Unis ba sakana na moi si te basakana na mwana te to landa to continuer Peniel a bengi na numéro ya jail c'est-à-dire numéro ya prison a bengi na pona olobaki ba tendana ki mokena leki na ye ya leki na ya conseiller pa bambila ke amemela ke mbeli sali ba te passer na bisiko ba lobi nini kuna ote photo il faut la juge décision juge à Koloba dans l'Epsal. Donc on a électé deuxième jour, troisième jour, quatrième jour de Tobando, on a la prison, tout le monde y était. Donc on a démarqué la prison, moi, la criminelle dans la downtown. Donc là baké luka Peniel tema Peniel a benga ki na numéro ya prison bango babandi ko keko luka ba e baza na prison nini na ba prison o nyonso tu ya batu normal ya ba civil ya banani kuna zate nzoka ba memake na prison ya ba criminel na prison ya ba criminel la famille to yebi keza na ba différence to yebi eza na ba différence so ba memi on na tribunal to na prison ya ba criminel c'est-à-dire bazo considérer lokola kuluna bazo considérer lokola jango to benga onka jango o ya kubiso ya Kongo atangwa kala donc Peniel azaki ndeko se retrouver na ba criminel na prison wana to continuer kolanda to za na binswa mutu azoloba kombo na eza Freddy Caleb yende azalaki fiancé ya Peniel boko boyoka et puis ba modérateur mutu nyonso tu oyo akofinga Freddy bo bloquer ye OK muzela nina longo na tie modérateur nani mutu asa modérateur. La famille, j'espère que boyebi bouti koloka bouti kolanda bino moko likambu o ya somo likambu o ya somo la famille zo pesa nga pasi na ba version otoyoki awa mutu azo témoigner eza copain ya Peniel Samba mais lelo on a ba publication Peniel tozo moneza ke oh pasteur Mike Kalamba mutu azo corrompre batu po ba ya baluka ba déstabiliser nanani nanana ma chérie zana nukito ya vanda tozabiso so to bande ko basi soki to sungi yote mutu ko sunga ya zate ya so libale simba nango sute vanda ozada na bana yo mibale vanda oza otanga Peniel autant que les États-Unis, on a un diplôme, tu parles anglais comme de l'eau. Si on a anglais, au PC, tu le noir américaine, ma chérie. Tu peux pas te concentrer dans l'eau, sousou. Aux anaba tout est belé, tu connais l'esthétique. Aux anaba ma profession belé, Katina yo Peniel. Kiti sa mutu na selu kelo moko sala o se calmer non tika no makama mibali wana tia non pembeni yaya to ebi que toza basi biso nyonso tu koloba boye ça fait trop mal mais il faut que to ya to loba poto sunga yo parce que oh e komi lika moko moi je me dis que komi et ça c'est normal té hein. Et ça c'est normal parce que net na makambo boye pasteur Mike Kalamba a luka batu ba a futa batu mbongo ba ya kolinga yo po ba déstabiliser yo na neni parce que pasteur Mike Kalamba azala toujours na bolingo na yo ou bien te eza nini be Peniel na biso ya mu penya na biso ya mu penya yoka bandeko no basi ko tozolela tozosenga yo okita ya pona nga et tant que ndeko no moi so yebi no nga te na bi ke vidéo o e komela so vidéo o e komeli yo concentre-toi à autre chose fais quelque chose
Fais quelque chose, ma chérie. Okoko vanda ka boté le lo okena o. Lobi kuna to mona kona jackpot. Lobi kuna to mona. Et puis en plus de cela, Ozana taille. Excusez-moi. Pendi le monde na beli na kosu kosu kola o loba makamno peso sanga pasta muteba. Ozana taille kitoko, ozana longi kitoko, talaka munoko mukie, talaka zolo mukie, talaka taille. Taille pende sala penza boy. Mindele na ba noir américain kuna Amérique. Au moins na bango te soko te ba congolais o simba te luka no kende no talisa mandoki kote mususu ma chérie. Ozama si kitoko. Ozama si kitoko, oza ko telemi boy penza ke mubali mo te a résister devant toi, hein, Peniel. Mais avec tout ce que tu fais, ma chérie, ezoko aboutir n'a rien du tout. Tes enfants ba encore là et en plus de cela ba za ba mi bali. Talatabana oko yaya. 9 mois de grossesse auto mema penza ya pamba. Oyo kata soucia bana, ote que demain ils verront tous ces vidéos. Que maman abiso zaki na mbali oh après ko kamana papa abiso akomina oh akomina oh tu vois un peu ce que ça donne. Au moins on a place au bana on a futur. Parce que ce genre de vidéo est coaché éternellement si ce qui va au kangaka internet ce qui va téléphone va briller comme ça la gali sous té c'est cas là né que ça un peu bien mais ce que ça que internet quand modèle les a ko évoluer bolé le comme au tien vidéo yo so supprimer mes vidéos ne que no bata masuki côté nini ma chérie prends conscience ko Peniel. Peniel ngande kono mo si nazo conseiller yo. Sois conscience tika ba kombo ya bande kona o mususu ya basi. Deborah Lukalu azata na makambute na pasteur Mike Alamba, c'est une femme mariée. Ma sœur Sandra Mboui. Azamo sa bato pasteur abala za na libala na ye. Quand tu viens dire des choses comme que moi na ya sœur Sandra za moi na pasteur tu vois est-ce que ozomona ozoko créer te ma chérie tu vois ce que tu crées na famille abatu est-ce que ozomona yozo créer na kati ya famille abatu mais nani Peniel ozomona yozo créer c'est pas bien yaya c'est pas bien. To meka to landa sous vidéo audio on comme ça bato ba koti siko so koti siko abonnez-vous abonnez-vous na Mkambelu TV officiel aimez commenter partager vidéo et comme la Peniel kuna États-Unis place à ça et comme la Peniel vidéo yo pas comprendre que non on en a marre. Concert ya pasteur Mike Alamba et ça un problème nini et ça en relation nini na makambune o esoko simbati. Ils sont en relation mon côté. Le pasteur Mike fait son travail. Il a fait son chemin. Pasteur Mike a sa nzela na ye. A sa musala na ye. Peniel yo koko lukape makam no mususu sala to la nana mususu pardon. Pour ils ont pisanga qui me fiamfita. Et parmi la qui est fiancée là, il y en a eu besoin. Oui, mais toujours maîtriser par moi après aux soirées pour qu'il détaille. La tigale n'a pas na katia mutuka. Après la monnaie, la validité ya Peniel, la montre qu'on n'a pas mis là. Ça, ça quand même. Bozolanda. Après, la monnaie, quand tu vas nous kinder, il y a pas mis après, puis là, il y a une salle qui n'a été. Moi, j'ai les qui n'a apporté plainte, il y a même là qui me dit. Bolanda. Bolanda bien. Bon, alors qui m'a passé. Ayoki pasi etant que muto azala kine ko ka ke bakangi Peniel bakei na ye l'air azu information wana akembangu na boutique ba maman na Peniel parce que maman na Peniel azala boutique na to mona ki dernièrement Peniel azala na kata boutique azoteka ndeko wana mwasi akenda frère Freddy ndeko Freddy fiancé ya Peniel akepa maman na Peniel pour meka ko expliquer situation to landa. Et que t'as là comme les gars ils ont bolo maman là parce que akamonta lobi mais comme na niveau na ndengeni parce que ba benganya awa na lobi ba lukakinya ba za mikolo na zoni ndaku après Peniel a yego benga na ko bana ni nyawa tiel Peniel a bengi na numéro ya gel c'est-à-dire numéro ya prison. Ya prison. A bengi na pona olobaje ba tendana ki mokena le kinae ya le kinae a conseiller pa ba mbila ke a memela ke mbeli.
bon esali wana mpe pasi na biso mpo balobi nini kuna ote il faut tozela nano il faut nazela juge décision juge akoloba na oyebisa yo jour wana eleki deuxième jour troisième jour quatrième jour bandoluka na baprison tomoni ye te donc babimaki ye na prison moko bacriminel ezala nini na downtown kuna mutu azoloba kombo na ye eza Fredi Caleb ye nde azalaki fiancé ya Peniel boyoka et puis voilà, la famille, j'espère que tu as eu sous moi audio wana mutu auti ko pesa biso explication claire et nette. Donc, bato bazo ya ko sala banini ke pasteur Mike atinda ki mutu fiancé ya Peniel la beti et oh boy, c'est faux et archi faux. La famille Toluka Totia Kimia Peniel ndekonanga mwasi Luka Kimia pasteur Mike Aleka qui a lobby en tout cas la famille, la communauté, je m'excuse, vous n'allez plus voir ce genre de choses, je vais essayer de régler mes histoires en famille nanani nanana mais maintenant là tout le monde isusu to lali to lamu ki Peniel yo ya to mboki lisusu donc na bino c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La famille, abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là toujours pour vous servir. En tout cas, que c'est la bino ezaka devoir nanga yango. Ce qui nouvelle moko ya important neti bablo ka boezali, tozanga raté ko ya ko informer bino parce que bo pesa biso o ezali opportunité, bo pesa biso o ezali comment je peux naeba attention na kobenga onde nini bo pesa biso pena mo mpifo moko boeza que bozala wana pona kozela Maman MK ayela bino ba information o bozala nango besoin de partout dans le monde entier. En tout cas que le bon Dieu puisse vous bénir. Ceux qui esambano ya liboso na chaîne o to kosenga na kaka o s'abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien et au sala biso plaisir ya makasi. La famille bande ko nyonso o babotami na mois de mai nazo souhaiter bino joyeux anniversaire na bino en tout cas nzambe wana ya lola amona bino bozala na bokende liboso bokende liboso mais eza mwa ya bana nzambe na bosani pete koyebisa bana nyonso ya famille libota ete filme na biso crime de la noblesse. Lelo déjà vendredi, lelo déjà ezobanda. Aïe, bazui wafidi. Nabisi bino Nathalie, présentation d'actrice, na acteur, na Moni Bella zo ganga. Lion na kosa tiger nini wana, tigresse nini wana. Ah, famille Bota, je vous aime beaucoup. Badina Chou, Badina Love, Pesha Lover, Cook, donc, tout nyon surtout, est-ce que vous allez en tout cas, nzamba pambola bino, ceux qui sont zonité, ngana bino tuko kutana, na mikolo mizali koya. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bye.